Misala ONU esalaka elongo na Union africaine na Darfour na Soudan mikosila au mwa mitano. Basoda pe bayu polisi ya minuade bakobanda uto mokolo yango komilengele ya mbona mbula matari kozwa bobateli ya bana Soudan na maboko. Martin Fayulu alaki kotia na sanza ya yambo lipingali ya baye bakosunga ye tango kokomisa bitumba ya bosolo makasi mpona ye Union Sacrée ezali zemi ya mibale ya libala FCC Cash. Vital Kamerhe ya komaki mokanda pe asengaki balandi baye kozala mingi pe kopesa maboko na mokonzi ya mboka na milulu ya kofungola basod mouton mine inagbagba eye nde efungwami pene na mobu moko sima na bobandi ya misala yango. Kamerhe akotaki boloko pona makambo yango. Antonio Guterres alobi ete akanisi ekozala malamu kotinda batali na molongo na tine ya kotala botelemisi bitumba na Libi. Kalaka mokonzi ya ONU azali kolikia ete ekozala suka ya bitumba biumeli pene na mibu zomi na Libi.